kwa ya ko luka ko bangisa moto ko anga boko bangisa kangati boko bangisa kana bino ngati buzo l'exalaire na bino pour yebo bongisa Kinshasa banzela ya kokufa salité maïté couranté ninité bazova na salité tout ne va pas buzo momuti kibona musale bele au sale olère ko landela ba biso o olère luka ko kanga ba page na biso bilombe wa bilombe botika to bundata botika to beta na kuna to tandana ba vérité bino boyaka na yanga est na kimango ba violanga etc. na lukuta boyaka nango javal j'assume ça bien que boyaka na lokuta 190 vérité moko mais vérité 10 siko bino bata modèle on ata bayeli bino botika qu'est-ce que j'ai dit de Lisette on a causé Lisette ngam na tinda Lisette aluka mibali na makasi bake na kolala nga et non assumer na chilombo ke balala na c'est tout ou bien balayer deuxième femme du moins aux accords de protection sur les camarades pour moi ça se protéger mon bal so qu'est-ce que vous voulez tolo baté pour nani neti nini mobile aliser to sali audio bolobi ya loroté pour naie biso to zito s'analyser to memi sungam assumez vos propos vos bêtises assumez quand vous venez insulter les gens mettre les gens mal à l'aise on assume on accepte pour bino boa bateau il faut bateau bandima nyoso bino boya nango. Mais quand c'est vous, on dirait au Congo, bateau a droit, il y a vie privée, ça Félix, moi si n'a un entourage les autres personnes n'ont pas droit, il y a ma vie privée. Qui vous n'avez pas insulté? Nani boete à la vie n'a été, Kabila tolo bate, vous avez insulté même sa femme. Bana na ebo traité, bon bota misus ba Eric Leng etc. Il devait avaler ça parce que bango ba bango. Parce que ba libende, baza bikeko, Kabila za Rwandais, tatane sali boazongi. Kabila doit assumer ça parce que abino. Vie privée Kabila n'en a pas le droit. Bolokoti Katumbiao, Soriano Danona, papa na Zambien, soki maman na Zambienne, papa na soki nani, et moi c'est na Sida, tout ça là, Katumbi doit accepter ça, parce que outil na UDPS, il n'a pas droit à la vie privée. Bosi Souyanani, Fayoulou awa Sénégalais, Asala Kiboye, Azoni Nyonso Borofinga, Bandi Mango, parce que Bino boit IDPS. Mais vous, vos vérités qui sont visibles et tangibles, vous ne voulez pas qu'on le dise. On doit les avaler parce que votre président, un incompétent, un bon à rien, un inutile, un voleur de haut niveau, a droit à une vie privée que les autres n'en ont pas le droit. Voilà. On doit respecter Félix Tshisekedi. On doit plaire à Félix. On doit aimer Félix Tshisekedi. On doit obéir à Félix Tshisekedi. Parce que lui, c'est lui. Donc, on doit rien faire. On doit tout accepter. Tout ce qui vient de vous, c'est du propre. La vie privée, on n'en a pas droit. Parce que nous, on est des moins que rien, on est rien. Mais lui, il a quand même le droit à une vie privée. Vous foutez de la gueule de qui, vous? Vous foutez de la gueule de qui? Bande de malades, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. J'attends que vous veniez m'arrêter ici, si vous ne venez pas. Vous êtes des moins que rien, des bouffons, des imbéciles. Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Sosola, hey, Sosola, ah, Sosola, ah. Il y a un temps pour toutes les choses. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabatunios Oyo. Balanda biso na kati ya chaîne à monene Oyo, Isaki News Télévision. On est toujours ensemble, ndenge tolobaka. Eza wabino José Young, l'homme simple. Natondi bino botondi pe na pesi no merci, na considération pe na confiance Oyo bope sarabiso humble serviteur na bino José Young, l'homme simple. Na pesi mbote maître Baina, judoka international très fort. Na pesi mbote na Makarine Luta la patronne, na pesi mbote na Mamaro. Mbote na yo bien l'image, mbote na yo na moninga na ngai. Radio Lokole, Tatana Sadek, on est ensemble. Maman international, Osako na yo. Aka, on est ensemble toujours. Aka. Mote matala kaka. Oyebisoki moto. Atanga komwa moto acha motema boy aka. Donc on est ensemble yo moyebi. Bandeko
Sandra Modimbo aye lisusu. Nzoka nde tofandaka wa Sandra Modimbo atia po na Belgique. Akenda Amerika akima Belgique na libotane mobimba akomi kuna. Il paraît que bayaki lisuko menacé na banani oya bunda na bango couple présidentiel de Maman Nyekero na Félix Tshisekedi. Bato bakamba biso yango nde Sandra oyo alelisa Maman la première dame balelisi na Sandra abandi sukombango kuna na mikili na ya ba Trump kuna mokili ya Trump de Sandra Modimbo ayindisi. Yaonga na sepelaka avant makambo nyonso boyoka video au Sandra sali nenga répondre Nyankero nenga répondre Chilombo nenge pa répondre Lisette oyo aza national ministre ya justice de makambo ngo eza compliqué mais bolanda nanu tokocha commentaire sima. Suivez. Bonjour peuple congolais, benganga de partout, non, bakanginga, batindi batu, tout ça là, oh, basami panzai na kin, oh, bazobenga bango, oh, boye, kenda kizongaki. Nyanga kina sala moi précision, mokumota kaninga azate. Tant on a commis aux États-Unis, awa, quelques jours, je crois, quelques semaines, na mona ki basela nga vidéo moko ba kufinzala na bango ba futa mbongo comme quoi baroya awa 10 jours dans 10 jours ba okanganga na zela ba dans 10 jours wana malheureusement ti lelo ba yate lelo leso na moni bosali vidéo bolobi ki e bozwa okanganga bozotinda ba ice etc. boy na bisa bino tous les jours na banga kati na za na États-Unis na ozila bino lokwa bolobi boyebi adresse na nga na za ko zila bino boya okanganga. Bino bo kanti bino boko mbanzambe to boza au-dessus de tout hein. Bino bo kanti ba faut ba vénérer bino hein. Na esa bino mo kimomba ba vénérer bino sauf moi. C'est bolo kangote. So na longwa ki Belgique ya pona obanga bino te po boyebi ke bo sala ba tentative na bino ba criminel nyonso. Bo sala ba attaque nyonso bo sala ki bo tinda ba bandi bo sala ba ni nyonso bo sala. Boyebi ke na kimé bino te. So na longwa Belgique parce que police a ko soulenga déjà. Et comment il est belé, je m'étais dit, le quoi na police à côté libango, je préfère tout laisser na kenanga. Mais il y a des pour nos banga bino, pour boyebi kena ko banga bino te. Na les États-Unis de boyebi non zela, bino so boa mi bali bona nyonso ezaka na mi bali na se boya. So boza basina F ya munene les femmes, boya non zela bino, boya. Boya. Na après à tout, ata bo kanginga bo tyenga la bolo ko na mina kishasa kuna ndolo soki ya wapi. Na ko tikala ko fuka mena bino te, na mo bino boyebi nga bien te ya mi yibi oyo. Bato ba ko kata ko pesa ta propriété na mboka. Te fais bon répondre Donald Trump. Ça lobi na binoti. Bo qualité hein. Tant expliquer bino nde boza bata détournement mi yibi. Tant a ça bino peuple congolais prenez-vous en charge. Pour yibi que mi yibi nde ba diriger binoti ba moins que rien ba bon à rien. Nya so bo que la M23 a sali bo M23 ba ese bino lobit. M23 4 M23 mitati bino bo na salité bo va na ngwana ndira poubelle. Ba ngomba botel bino goma bo moni eta goma. Babotel bino Bukavu bomoni eta Bukavu bomoni eta bokota ki Uvira. Est-ce que zende bino bota musela mboka? Bono bino moko bata salité, vous n'arrivez pas à vivre dans la propriété. Et la question ba tumsu ba so soule bino te. Bino niveau bino bo soulele bato ko kana bino ba soule bino. Muta za na kimia te, muta vanda bien te, bato bazala empete po bino bozu bokonzi. Po bino bokomi ba ex ba spécialiste ba spécial ba super président de la République bino de bo bandi présidence ba riche à liboso ba comme ba riche na mokilo eza bino. Donc au nom à pouvoir bino vous pouvez écraser mouton bino bolingi. Makambu ya grâce à combien de fois ba 3 mois na sala ba vidéo ana lobaka bo batu bo ba yime bo na bana na bino bo tika mona batu. Pour tout ce que vous racontez sur elle c'est des âneries. Il y a rien. Elle ne vous a jamais demandé quoi que ce soit. Elle ne vous a jamais fait du chantage. Moutounini on a une arrestation arbitraire au bino bossa na Kinshasa à cause de tout pena audace au sabino chantage na kata Kinshasa. Bo traité les lots de M23, moi na moko mona M23 te ayebi bango te nzela balekaka yebite, mais vous l'avez quand même fait arrêter traiter de M23 et tout ce qui va avec. Mais bino les gens n'ont pas le droit de dire un mot devant vous. Les gens doivent accepter tous les âneries, tous les insalités, tous les noms au Pesabatou.
En passant, Roger, les combattants, moi, je ne peux pas te répondre parce que tu étais un malade, comme ça, qui zengi. Ça, on y évite. Yo, mon ta façon de parler, non, comme ça, ça m'a yélité. Moutabouya, t'as passé ta inutilement, t'as répondre 100 000 fois. On comprend parce que t'es bête. Tu as raté. Ozana ba sens nyo sur koko kate na mutu na yo. Voilà ce qui était toi. Donc Moutaboye, na kozota na ko répondre et quoi porter ngani. Et le côté, je préfère me taire na sa makamna musu na tala bino nde bosa yo porter en plainte. Ya ko porter plainte. Ya kat soko za mubalde ba kuinyo sona biloko se kokola nzoto na ozelo porter. Soko yete ce que ferme ta gueule, tu n'es rien, tu es un bouffon. Le quoi ba chef na. Bino boloba makambo bobi boko ko assumer ngote. Moi, j'assume mes propos. Je les assume. Net Lisette bako seleni. Hein? Loupe wana babimana iso ki na 1900 wolo soki 2000 combien. Mais ti le lo benga ye balalana. Mwana mwasi. Andumba te. Alala kana chilombo, alala kana biselele, alala kana comment on est na mobali ne junior basala divorce, alala kana ngazi, alala kana ona c'est pas une prostitute, une prostituée. Si qu'on a minute bat balo bati pour banga netina. Pour banga nani. Pour ni bino vérité ba kolo bana bino te. Pour bana non ko tirer ba terrassette. Non ba caniveau na ba lagune na bino sori ba rivière. Pour bana ko tirer ngo. Pour bana non ko pesa peuple kimia. O bozo zintsala mai mikonyo sa sal bino lisu monter ko ambongo ne bo yibaka. Bo sombe ba montre ba sapato ba sac à chair. Commencez d'abord par aider ces peuples là que vous faites souffrir injustement. Commencez par là. Vous allez venir foutre la merde aux gens. Trump vous a dit des vérités hier. Allez-y faire des vidéos, faites des panels, dites à Trump que oh, le but, c'est faux. Félix ne vole pas, nous avons un bon gouvernement, nous sommes bien, tout va bien au Congo. Faites ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous venez saouler les gens ici, moi, ne me fais pas du chantage, j'en ai rien à foutre de vos décisions. Je vous attends. Je ne vais pas faire mes valises. Je vais faire mes valises quand vous serez à ma porte. Dans votre ice. Ça va valise. Ça n'a pas dans votre tête. Je suis la dernière personne. J'ai bien dit la dernière. Boyoki, de perdre même faire votre temps, il y a n'importe quoi. Il y a n'importe quoi. Il y a ko bangisa. Montro ko nga boko bangisa kangati. Boko bangisa kana binungati. Buzo l'exalaire na bino pour yebo bongisa Kinshasa. Banzela ko kufa. Salité, maïté, couranté, ninité, bazo va na salité. Tout ne va pas. Buzo momote ki bona musale bela au sal. Ole ko landela ba biso o. Ole ko loka ko kanga ba page na biso bilombe. Bo bilombe botika to bundata. Botika to beta na kuna to tandra ba vérité. Bino boyaka na yanga est na kimango. Ba violanga etc. na lukuta boyaka na ngo javal. J'assume ça. Bien que boyaka na lokuta 100 90 vérité moko. Vérité 10. Si ko bino bata modèle on. Ata bayeli bino botika. Qu'est-ce que j'ai dit de Lisette on a causé Lisette. Ngam na tinda Lisette aluka mibali na makasi ba ke na kolala yi. Nga. Et non assumer na chilombo ke balala na c'est tout. Ou bien balayer deuxième femme. Du moins, vous avez toute protection sur les gars. Pour moi, ça se protéger mon bal. Qu'est-ce que vous voulez? Tolo bate pour la nini. Neti nini. Mon bal a lisé to sali audio. Bolobi a l'oroté pour naïe. Biso to zi to s'analyser. To memi sungam. Assumez vos propos, vos bêtises. Assumez. Quand vous venez insulter les gens, mettre les gens mal à l'aise. On assume. On accepte pour bino boa bateau. Il faut battre ban dimanche sur bino boya nango. Mais quand c'est vous, on dirait au Congo, bateau ban a droit, il y a vie privée, ça Félix, moi si n'a un entourage naïe. Les autres personnes n'ont pas droit, il y a ma vie privée. Qui vous n'avez pas insulté? Nani bo était à la vie naïe. Kabila tolo bate, vous avez insulté même sa femme. Ban naïe bo traité bon ba bota misus ba Eric Leng etc. Il devait avaler ça parce que bango ba bango. Parce que ba libende, ba zabi keko, Kabila za Rwandais, tatane sali bozo gibo. Kabila doit assumer ça parce qu'il y a bino. Vie privée, Kabila n'en a pas le droit. Bolokoti Katumbiao, Soriano Danona, papa n'a Zambien, soki maman n'a Zambienne, papa n'a soki nani, et moi c'est n'a Sida, tout ça là, Katumbi doit accepter ça, parce que Outi n'a IDPS, il n'a pas droit à la vie privée. Bosi Souyanan, Fayoulou Awa Sénégalais, Asalaki Boye, Azoni Nyonso Borofinga, Bandi Mango, parce que Bino boit IDPS. Mais vous, vos vérités qui sont visibles et tangibles, vous ne voulez pas qu'on le dise.
on doit les avaler parce que votre président, un incompétent, un bon à rien, un inutile, un voleur de haut niveau, a droit à une vie privée que les autres n'en ont pas le droit. Voilà, on doit respecter Félix Tshisekedi, on doit plaire à Félix, on doit aimer Félix Tshisekedi, on doit obéir à Félix Tshisekedi, parce que lui, c'est lui. Donc, on ne doit rien faire, on doit tout accepter, tout ce qui vient de vous, c'est du propre. La vie privée, on n'en a pas droit. Parce que nous, on est des moins que rien, on n'est rien. Mais lui, il a quand même le droit à une vie privée. Vous foutez de la gueule de qui, vous? Vous foutez de la gueule de qui? Bande de malades, vous n'êtes rien, vous ne valez rien. J'attends que vous veniez m'arrêter. Si vous ne valez pas, vous êtes des moins que rien, des bouffons, des imbéciles. Et je le dis tout haut, je vous attends. Bande de crétins, je vous attends. Voilà. Sandra Modimbu ayebi famille wana ya Tshisekedi na Nyankero malamu. Yango toyebaka te. Obikenga mpe nayebaki te na kamweka na video oyo nzoka nde azalaki mpe menacé makasi. Vraiment azalaki menacé. Azalaki menacé yango abima. De azalaka lisusu na nini na Belgique te. Selo ye monde a expliqué akoma na kati ya nini na Amérique. Kuna pe na Amérique tango akomi kuna menace na ye ebandi. Ekosila kati. Ah Congo. Ngai namonaka en réalité makambo ebele biso moko mutu topesaka mutu mususu nguya. Ata bopose ebele oyo bakongole bapesa puissance, bapesa nguya. Ata ba makambo ebele tosalaka noke na ba detail tina se eza ta mususu biso moko bandeko, biso moko. Mutu akobanda ne bemission na ya lobi afingi mutu akipeye, mutu asali commentaire azate ba asali eloko te. Mais biso tozalaka soki ka mutu asali eloko tomatisi mafuta yango bato ebele bazwi banguya, bato ebele bakomi soki ndenge nini. Po sando ntango abandaki soki tokipaka te. Mais makambo nyonso eza te. Mais makambo tu awa eza te. Napesa exemple. Ka ba Congolais, nalobaki na kokende partout, ka ba Congolais, bato ba organiser manifestation, basengi, bakomi lettre, ba répondre bango. Momona ka ba Congolais wana, ya la police, au moins police atika bango bakene na ndenge lobaki basala désordre. Batambola selo nini police wana komo benga na bango abandi ko kale bango bazani munduki ni ozo sentir pendant que mboka moko na ebite batu oyo bazana Congo na soki bazalaka na ebite soki na kocha bango ba genre nini ozo zwa video police aye wana ozo kanga video pona nini on dirait to saka na prison moko boy. Exemple na pesa lisusu oyo eyelinga sikoyo. Mutu neti ba Xil wana. Xil aloba ngai YouTube eza ya ba Congolais. Nga na kosala ba film na YouTube te. Na kosala te wana eza ya ba Congolais nana niveau na bango te. Mais Xil aye awa asali ba video bato balobe eleli. Siko omoni teke olobela mutu na ndenge mabe ochola ye osala nyonso wana eza ozolobele kaka kombono ezokende kaka siko ba Congolais bakoma na niveau wana te nga natika kosala nakoloba ngo en passant mais natika kosala video pona kozonga style te nakosala ngo te po amona ke YouTube biso bato tosala YouTube ezalaka ya ba Congolais mamoni ke baninga oyo atikaki oyo bande kochola bamati ya ye sikoyo asala banini ata osali okozala nono amokozana pa wana te bandeko
il faut convaincre bato na théâtre oyo osalaka soki ya ndenge nini ndenge baninga basala po soki otali Belleville akomaka ayebi kojouer yo mpe comment jouer si la kutu okocompare na ye te mpo oza na niveau na ye te mais okomona bakongolais bazolobela ye ntango bootia ye na minati wana bozoteka ye deja bozosalela ye deja publicité yango tomonaka awa omona bato oyo baza na nguya baza na nini Sandra wana aza na nini bokipaki mpona nini moto akolobaloba ne atie kamera alobe après esili nango mokomona kaka bakongolais babandoka efinge bazomatisa ye tout ça wana nayeba te soki ezalaka nini 5 personnes 6 personnes babito osala manifestation basoda yana batelemelie bozobenda desordre tala mboka nyonso moto soki asengi droit ya komarche eza mobeko ya mboka tika ya marché tie place atiaki soki nde adeborde wana ekomi likambo mosusu mais yo moto abandi bokende boye babandi kokanga ka bakongolais baningo okomisa Jean-Marc Kabundu opposant ka bakongolais de ake marché wapi ake marché na centre ville te kota bibwa mais bake kale kuna balobi ta marché de omona déjà menace wana ezosala bien te bukenda simba mutu na nzoto tout ça po bino boyebaka te mutu ata abomi mutu ndenge nini ntango bayaka kobenga ye bayaka te kaka na minute wana obanda komenase mutu obanda kosala soki ndenge nini nayebi te bakongolais bozala na baide wana pwani policier ayokanga mutu aza na munduki te aza na eloko moko te nini te enini te mabandi komenase ye atie kraka soki oyoki eloko atieli mutu wana kraka yo moko okamwe ezaka eloko wana nde atieli yango wana nayebi te soki basala bino na bamatière nini nga na comprendre na bino te na comprendre bino te vraiment ata likambo eza moke bokomisa yango grave nalobela likambo ya Sandra oyo ndenge ake na Amerike wana atikeli bino Belgique na bino me bokokipe po anini soki alobi na ye bokokipe po anini soki afingi moto ya liboso bafingi eza ye Mobutu bafinga ye te Nyankero nani Olive bafinga ye te Kabila bafinga ye te Trump bafinga ye te bobino bokipa baindividu nde bino bokipa makambo ya minene na Congo bakipaka te bakipaka to biloko ya mike exemple on apesaki mwana atangi ba classe na ye asali salon na salon wana azofuta 12 personnes azolesa na sema 12 personnes soki totali papa moko tamuso akozala na 4 bana alesa akombe mwana muke nana kosi 30 te mais papa moko boya longwe aye wana azosenga mikanda ya leta abuki babiloko ne sans pitié ozomona bamakambo mosusu bakongolais basalaka osukiso motema abuki biloko ya mwana wana groupe électrogène alongoli on dirait l'état bayebise ke il faut simba biloko ya bato bongo mpona nini 100 000 francs ya nino mbongo yango mpe ekokoma na bakesi ya leta te ekosala mpe eloko te mpo oyo mpe bazwa mboka yango wana mabulu salite partout bosala bongo mpo wana bozala na motema congolais azokoboma congolais ye moko mpo boza na badetail ebele biloko ya mike essentiel bokendaka te yango nayebi ke bafanda na mitakala bafanda na kofinga eza pasi mpo na bino na mawa eske famille Kisekedi oyo azoka bakolanda Sandra wana ata alobi ata afingi bokolanda ete na bato bolobela Félix wana bokolanda bato Sandra pourquoi bokomisa ye on dirait que atakaka kaka mpo na nini mpo bopesa ye mutu makasi wana eza pasi mpo na mawa il faut bokezonaka nga mutu soki aza concerné na ngai te to aza na nini na ngai te nakolobela ye te nakolobela te ezala na ndenge malamu ezala na ndenge mabe nakolekisa nakoloba te il faut bokomaka bongo mpo boyebaki vie oyo ndenge tozokendela yango eza na ndenge mosusu bandeko yo
bozo vimbisa bato misusu. Ovimbisi penza mutu ko, mutu akana ekuta ovimbisa te ma avimbi. Pona nini? Ba détail ya mike oyo sangatina. Sandra natango bazoloba naye. Bokipe pwani. Alobi naye. Oyoka bato tu oyo na présence bazokipe. Yango bapese mutu makasi wana atikalaka bongo. Mwani kamuke polisi abimi wana. Mwani kamuke oh boy. Nga sega kala na ebisa papa moko boy. Wana nga nazoke université na salisi moi boutique na moi ya muke sunganga na ba transport. Mais papa wana muke mikanda. Jo mususu aye mukanda na lakise mukanda. Oh te mususu wana. Na ke na sesi mukanda na ye. Oh te lesa biso. Nabi papa. Yo tangaka. Otanga na condition biso to tanga. Tona bato to débrouiller loko po to futa ata ba transport ata moi silabis. Yo oya otikali soko jour soko ye na obeta. Vraiment mandeko bolimbisanga mena lobele bongo na kanda. Na bikoya ko chaka lisuma kolonu awati. Oh yeba ke l'état za na bi ezala l'état za ko yaka lisute na mono lisusu awate poko na toko sepela na o sepelate. Po eleki liboso na yo osenga mukanda obo osengi pio yo lobo na lesa yo jo na pesa ka soki mai ne bosenga so secret na peso mbongo ebele après komi bilanga no ernyos tungo soko ye papa o mona maba andoleka baya pe ko kanga kabini te nini boutique te andoleka pembeni wana de mukilo faut tele makaka soko telemite. Donc, les a mystique. De bamaka mo ba détail ezanga tina ba congolais oyo balanda. Balanda essentiel te balanda ba fititi oyo ya buzoba ya makambo ezanga tina biloko moko ba bra oyo ko ba la de tout ça yango ne ba Congo eza concernant pona ba Congo ba congolais. Est-ce que mutu soka zoloba nini te ba Sandra wana zoloba na yeti bo kipe ete bo tali epete loko moko te nini ko salama. L'obé ya sal sur vidéo te. Tokota mbalasima. Botika malamba bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolobo ete. Me yo so mokilo matisa yango na mutu pona nini ndeko. Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo pona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolobo ete. Il est temps pour toutes les choses.